clair pour batubai banakozala édifié. Bon, ya koloba ke batu baza kuna bazotindaka ba message lokola o ser Marie Misa Mwatine message. Bon, message mingi mutaka apesa biso lokola nga Alexanga abanda kolax Alexinga na lobby donc hier. Oui, shalom peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Toza na esengo mingi pona ko partager na bino lisusu lelo ba message na biso ndenge tozo continuer ko loba ba mission au Seigneur apesi biso pour être toyeba na ko avertir peuple ya Nzambe. Eza esengo mingi na bande ko ebele o bozo poser ba question par rapport ya makambo ya lola na lifelo bato bazokende na lieu de tourment na bato bazokende na lieu de repos otobengi paradis ezali esika ya kopema esika onzambe abongisa pona basantu. Ce que tali na Jean chapitre 14 verset 1 jusqu'à 3, Jésus-Christ a dit: je vais vous préparer une place. Liboso abandi que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc alobi ke epa ya tata bisika eza ebele. Soki ezalaka bongo te mbele na yebisi bino te. Mais soki na yebisi bino parce que na yebi ke bisika ezali ebele. Maintenant na nzela ya ba message tozo pesa tozo talisa batu deja mutu na mutu abongisaka seko na ye otobengi éternité na yo. Mutu azali éphémère, mutu avivaka éternellement te. Mutu azo vivre éternellement eza Nzambe. Maintenant mutu apesaka mutu vie éternelle eza Jésus-Christ. Ce qui ont dimeli na bomo na yo, oyambie mokonzi pe mobiksi na yo, ozwa vie éternelle. Merci na ba question bozo poser pona batu bakendaka lola ndenge ezalaka wana. Nabike même bande comme subo tuna ipona makambo ya sœur Marie Mesam ndenge na monaka ye. Tanga kolo Alexanga ye banda atalisa ngai azana lieu de tourment na kati ya souffrance. Amonaka pasi mingi na sina mona ye. Na kati ya pasi wana na mona ye azo ganga azo souffrir. Azaki na ba chaînette na ye. Bakangi ye penza ba chaînette wana ekomaki lokola ba chaîne. Et puis ba meshe ebele oya banda ko tia wana. Nyonso wana ezalaki déjà blocage pona ye po abika et puis akotaki na makamsusu o ekumisaka Nzambe te. C'est pour cela que lelo oyo azana kati ya pasi nde tozolobete bato ebele tanto pesa message faut zalaka toujours na sagesse ya koyeba ko discerner tant Nzambe a pesi yo message koyeba ko pesa ngo clair pour bato bayeba na kozala édifié. Bon, ya koloba ke bato baza kuna bazotindaka ba message lokola o ser Marie Misa Mwatine message. Bon, message mingi mutatina rezaye moko Nzambe apesa biso lokola nga Alexanga abanda kolax Alexinga na lobby donc ye Nzambe azolax pe azolobela ngai pe nazo ya koyebisa bato. Mais mingi ke ya komona bango kuna siko ba pesa nga maloba wana penza ezala penza passe mingi ke mutu azala lokola intermédiaire entre bato baza koto na lifelo bien na lola intermédiaire ezate. Donc Nzambe nde azopesa biso ba révélation. Nzambe asunga biso, Nzambe asalisa biso etake bana na ye. Tango ndeko Marie Misamu na monaki ye naza komoneka na kati ya pasi ya souffrance azo souffrir. Nzambe ayebisa ke omoni ezali koyemba te mutu kosala ke mutu akota na lola eza pe koteya te mutu kosala ke mutu akota na lola. Kokota na lola ezo dépendre na vie oyo ozo mene awa na se. Kokota na lola ezo dépendre na makambo oyo ozo sala awa na se. Donc photo mesana kosala makambo oyo ya bien oyo ezaki tanto sala bongo Nzambe pe azo sepela na biso. Donc soki bongo te en tout cas et vous allez pas mingi po kota na lola. Do yango moni bande ko poser ba question soki frère pe Charles Mbaye akendake na lifelo ezape comportement na ye via kindumba
via kindumba yaonde salaki ebongo po akene ko se retrouver ne sika oye azali. Tozo répondre pour na kotali c'était banani bakokota. Tant na monaki frère Alem Loto. Frère Alem Loto na monaki azana paradis. Azana kati ya gloire ya Nzambe. Azana kati ya sika ya esengo. Parce que Nzambe abi azaki adorateur oyo abanda ko adorer kati na esengo. Frère Alem Loto azaki ko banga Nzambe. Tant to moni ba tumsusu ba ko contredire que azana lifelo. Bon, Nzamba sunga mtu na mtu comprendre. Frère Alain, papa Alain aza na paradis. Tant vous posez la question, toujours répondre bino aza na paradis. Par rapport à misala na ye oyo asalaki. Papa edi na bala aza pe na paradis par rapport ya misala oye asalaki. Malheur pona bato nyonso bazo continuer ko demeurer na kati ya masumu po yozala pasi. Bamsuba ole ba koma un homme de Dieu puissant akende na enfer. Un homme de Dieu puissant eza oyo azo banga Nzambe. Un homme de Dieu puissant eza oyo azo tosa liloba ya Nzambe. Mais oyo azo tosa liloba ya Nzambe te aza un homme de Dieu puissant te. Parce que puissance ezo ya na kati ya crainte de l'Éternel. Puissance ezo ya na kati ya obéissance à la parole de Dieu. Ce que ozo ko obéir na parole ya Nzambe te, même ozo yemba na kati église, même ozo sala makambo ya minene na église, mais yeba ke nyonso wana ekokende na mai. Parce que Ézéchiel 33 11 à 12 a expliqué biso ke ekozala pasi mingi pona mutu oyo abandi na malamu pe asuka mabe, parce que malamu nyonso asalaki Nzambe akokonte yango te. Bato ebele oyo Nzambe alakisi ngai na kati ya lieu de tourment oyo tobengi enfer ezali kolandisama na bakaraktere na bango, kolandisama na comportement na bango. Ozo yemba me oza na mamoko ya cache-cache. Ozo te ya me oza hypocrite. Demo o azome bato belé na enfer eza vie ya hypocrisie. Vie ya hypocrisie eza vie oyo mutu azo présenter bakamalamu epa bato azo lakisa na banga kanzambe na sala kaboye mais na cesse asala makambo msusu. Na cesse azo sala makambo msusu. Na bakwa azo sala makambo msusu. Quelque part azo ken na hotel na ba boîte de nuit. Quelque part akota na occultisme. Quelque part azana bakisi. Quelque part ozana singa moko boyo chaka na loketo po ebundela yo. Kolo laksanga ye mutu moko na kati ya lieu de tourment. Ndeko wana na ebaka ye mais asaki na ba kisi. Kisi wana ezalaki pour protéger libota na ye, pour protéger bato. Mais tant na kuta ye wana na moni kisi wana ezopela moto makasi lokola essence. Nde kisi yango ekomaki deja ko tumba ye pe ko zikisa ye. Eza mawa mingi. Eloko nyonso ezosala lelo o bien-aimé yango nde okuta yo. Sauf que changement ezalaka bato bazana lieu de tourment bazali na âme na bango na esprit na bango. O pe bazana paradis bazana âme na bango na esprit na bango. Mena mutu na mutu ozana elongi na yo oyo ezalaki nango. Sauf que soki ozana paradis elongi na yo ekozala penza ya kongenga na gloire. Eza corps spirituel bato bakoma lokola ange. Soki okufi dans le Seigneur ozokoma lokola ange nzoto na yo ezongenga ozana kati ya gloire ya Nzambe. Ndenge na monaka pasteur moko pasteur wana na ibaka ye pasteur wana kuta ye quand même ye abanda ko banga Nzambe ne bandeli mais na suka nango ba désordre kotaki maintenant sikoyo tana kuti ye bayisinga ke tala ye na moni ye bayisinga ke ye vina ye abanda ko mene abanda usalela Nzambe mais quelque part problème na ye ezalaki nini problème na ye ezalaki abanda ko yokela pe batu mingi ole ayoka Nzambe azo ebisa ye yango moni abiki na ya koti na paradis mais récompense penza eza makasi te, récompense eza te parce que tant mutu azoke na paradis ezo dépendre na ba œuvre oyo asalaki awa na se na ndenge andimela Nzambe wana do yango nde ko sala ke mutu azala na kati ya kembo yango nde ko sala mutu azala na kati ya kembo. Nzambe asunga moko na moko, Nzambe asalisa moko na moko par rapport ya msala ya Nzambe ndenge tozo sala yango. Ko sala Nzambe te osaleli lelo misale ebele osali un jour Nzambe awanga na yo
ou bien un jour nzamba lobete elongwa kuna mosala lukuta na ebiote lité na comportement na yo lité na caractère na yo eloko ezomema bato na lifelo eza caractère modèle yo osali ya kinzambe parce que babike bato mususu ba récompense na bango kozala lokola ba chom mususu kozala lokola diamant mususu lokola or dezo dépendre na niveau osali la kinzambe ba couronne de gloire ezali ba couronne de sagesse ezali couronne de justice ezali couronne de fidélité ezali couronne de grâce ezali ba couronne wana koleso pendaki ya koyana millennium akoyeba kopesa biso yango akopesa moko na moko selon niveau ya mosala oyo asalaki awa na se mutu nyonso akolukazwa oyo eza or fo lukozwa or soit tozwa diamant ou bien chrysolite ba matière wana ke okende kozwa libende ezongenga te bien argent ezongenga penza te ezo dépendre na niveau ya msala yo ozosalela nzambe awa na se parce que soki niveau ozosalela nzambe awa na se eza niveau moko ya makambo moko boye ba négligence ere moko mipesi obanga nzambe ere moko zoko mipesa ere moko zotika ere moko zoyoka ka batu yoka o nzambe alobila yo mutu na mutu folanda ba message au Seigneur apesa yo folanda biloko nkolo ya chakati na yo yango ekosala obika soki eza bongo te kozala pasi mingi mutu nyonso fo welela lokumu kolo apesa lokumu mokolo wana même si na mokili bayebi yo te bato ebele oyo bakotangama basala ya nzambe ya minene na lola kolo azoyesanke mingi na mokili bayebanaki te mingi na mokili mpenza bato bayebi bango te batanga mpe bakombo na bango te yango wana ozomona baerreur oyo Seigneur azolakisa ngai lelo kolo azotasa te même baéglise omona même baéglise ya réveil bamakambo ebele bacérémonie ekoma ebele même temps bazotombolaka bato kolatisa bato biloko ya ndenge na ndenge kolatisa bato babiloko bachenete ya minene minene na bacroix ya minene minene ce n'est pas ça la foi. La foi ce n'est pas les croix. Bazo peso une croix o prend la croix ya biso ezali o ya kondima kuna na motema na yo. Le problème qui est là que lelo ezozala même na kata basala nzambe boyokani ezozala te biloko na nzambe asepela nango te posa nzambe azolobete basali na ye esengeli bo se repentir oyo kuna prophète Denles alobi boye kuna évangéliste Kijamina alobi boye boza basala ya nzambe o bosaleli msala ebele pona nzambe mais msala wana ekoya kokoma chome ekoya kokoma penza makasa ekoya kokoma makasa parce que nzambabi malamu obanda malamu osuka pe malamu ke obandi malamu osuki mabe de l'église à réveil faut kozala exemplaire parce que lumière o ezopela na kata mboko oyo ba message on nzamba alobaki oyo kopanza na mokili mobimba ezo dépendre na l'église pentecôtiste et réveil donc l'église ya moto nde kopanza ba message wana mais tangu nzamba azomona na kata basala ya nzambe kowela na ekoti kozanga koyokana kozanga bolingo biloko mokili oyo bozowelela wana lokumo bozoluka wana ekoleka koyo Yesu balukaka bacha ye juge balukaka bacha ye roi aboya akimango mais oyo bino bozowelela wana eza royaume ya mokili eza ba pouvoir ya mokili ekoleka nango eza ba lokumo eza éphémère lokumo ya solo eza kozala mwana nzambe kozala mwana nzambe kozala un vrai chrétien ezali très important donc kozala mondimi ya solo eza très important eza balokumu wana te oyo bozowelela wana oyo mutu azoluka kati na mokili oyo okufi etikali vanité de vanité tout est vanité donc nyonso tout ekoleka eza na eloko moko te oyo kobanda kowelela wana mokili ke bayeba ngai ata mokili eyebi yo te bapastere ebele na mokili bayebi bango te mais nzamba ayebi bango nzamba alobaka mpona Jean Baptiste vina ye ezalaki na zamba vina ezalaki na zamba tous les jours azo enseigner bato repentance repentez-vous car le royaume des cieux est proche
Matthieu 6 33. Babete bongo la mitema bokonzi likolo ebelemi. Mais soki biso basala nzambe bana nzambe ba oyo nzambe atombola bino atia bino liboso bozo sala ba erreur déjà mabe makasi même ba message ko pesa makapo na ba intérêt ya mokilité de posa nzambe ezali vraiment était mutu na mutu ayeba ko salela ye biloko ebele oyo bato bazo sala wa ezo pesa nzambe kanda eza na côté politique eza na côté église nzambe azana kanda ya bato nyonso bazo sala mabe et comme tant nzambe ako sambisa bato ako juger moko na moko par rapport ya makambo ya azo sala et comme tant ya nzambe po nzambe abisinga na montagne abike oyo komita na ngai pona Kongo ngai nzambe na kotelema na kosala justice na ngai nzambe ekokota na kati ya pays gloire na ngai pe ko s'éclater pe ba pays des entours bakoyeba yenaza nzambe ezali ta ya nzambe yango zomona nzambe azo biso to bondela kamakasi tia yaki kolakisa ngai démon moko géant wana kola eko la sangai abi omoni géant o ya banda même na temps ya ba Kasavubu ba Lumumba ba géant wana ndaba la ki bezana ba sacrifice basala na monaki ezaka réunion moko bo basala ka ya mabe na kati ya ba réunion wana ba plan ya mabe ezalaka penza ebele nde demo wana zalaka ndaba ni nzamba bandi la ki yango monaka banda soki bolingi bokota décembre comme janvier avant bokota babitumbezo zala makasi bokoti 10e mois 11e mois 12e mois donc makambo ezala kaka demo wana nde nzamba bi photo telemela ye géant wana fois kweya nzamba azana besoin ezala na kati ya pays pour ça nzamba ezali te kimia ezala na kati ya pays et comme temps ya nzamba sala mais ba géant wana bazotelema nzamba abi bakokweya ebele ba géant ebele bakokweya na kati ya Congo pour nzamba restaurer mboka ba promesse ya nzambe kokisama parce que bato ebele bazo chola mabe pona koloba boloba kaka nzamba kosala yango wana nzamba azana besoin ya bato bakotelema pona ko prier pona mboka yango biso toza wana toujours tobondela pona Congo kobondela pona bato nyonso nzambe amimonisa ezala kote ya ba opposant ezala kote bato ya pouvoir loboko ya nzambe emimonisa po ete pays oyo etombwama kombo ya Jésus-Christ ezala élevé Jésus-Christ biso tozobenga aza déjà aza le roi du Congo roi du Congo ezaye Jésus-Christ ezali loko kutu ya kotia ba pancarte ya minene botomboli yango botomboli penza ba pancarte ndenge papa ale alobaka botiango penza na entrée ya ba Congo botie Jésus-Christ le roi du Congo na entrée ya bandundu botie Jésus-Christ le roi du Congo botie côté ya beach kuna botie Jésus-Christ le roi du Congo. Donc Jésus-Christ azozala élevé na place ya ba pancarte wana ba pancarte nini tomonaka ba pancarte batia esprit nkoi na omona kote msusu bakomi esprit nkoi kuna batie tindika lokito kuna batie pelisa ngwasuma nde ba publicité mais tant biloko na ezola eza ba démote pelisa ngwasuma eza démon tindika lokito eza pe démon esprit nko eza pe esprit webi esprit nko eza esprit ni nzamba revelanga déjà que esprit nko eza esprit oyo ekambaka ce Congo ce ko tali tangu kabi nani président Mobutu azalaka travailler mingi na esprit nko wana ndio mon esprit nko wana mawa ya bato kozalate mabe na mabe d'esprit wana mais komita ya Seigneur ayeba na kwazir ayeba na komemonisa po eza ngunga na ye atema pona mboka na ye asala toboyi be esprit nkoi toboyi bangwasuma toboyi ba tindika lokito tamba tie tindika lokito bato bakosambela te bangwasuma bato bako yembela nzambe te donc ba adoration na satan nzambe bisinga biloko wana ezaka adoration na diable photo boya yango na kati ya pays so biso tozaki penya ba konzi ya mboko boy biloko wana kote basala ba masanga bokanga ba bralima wana bokanga ba biloko wana tu ko kote basala ba cigarette bokanga ngo po même na cigarette ba comment déjà que fumer c'est préjudiciable à la santé eza mabe na santé mutu akotanga ngo me azomela kaka ozomona
donc biloko wana nyonso tu fo ilongwa donc mpo sa nzambe ezaki epeyi oyo Jésus Christ aza numéro 1 baroi ebele ya bible lokola Josaphat asala biloko wana babuka bikeko na pays nde ozomona na kati ya barompoint mboka mobimba ekomi idolatrie na idolatrie okomi awa bikeko okeko to bikeko okeko to barompoint nyonso bikeko na barompoint fo batu batia penza bapancarte ya Jésus Christ roi des rois na barompoint biloko wana nde etikala mpona libela donc mutu nyonso amonaka yango botie bisika mosusu biloko wana nzambe asenga botie bisika mosusu Jésus Christ tout puissant de tout puissant Jésus Christ le sauveur du monde nde biloko wana ntango osala ngo kombo ya nzambe ezotombwama tomonaki lokola président Trump ndenge asalaki yango abike Jésus Christ aza oyo akoko régner ye nde aza mutu azo régner seko na seko donc lokumu eza mpona Jésus Christ yango moni mpe na mabondeli nzambe abaki bobondelaka mingi mpona ye bobondelaka mingi mpona ye Donald Trump aza mutu nzambe azokoutilize aza instrument nzambe azoutilize mpona temps de la fin mpona kobikisa bato et puis bapape toomona eza bapouvoir oyo diable azoutilize mpona kodétruire bato tokodénonce makambo nyonso eza ya mabe kati na bana nzambe mpo toza na temps moko oyo nzambe aza na besoin babika bato babika satana mpe aza na besoin bato bazala détruit me biso tokoloba bavérité nyonso toyeba place nini biso bana na nzambe tokozala esika nini kokomi pesa po ete lobiko ekota kati na yo omoni baeglise ebele ya mabe ezali banda ebanda donc ozomona nzambe akomi kobimisa makambo nyonso na poasa ebele batia hypocrisie makasi baeglise ya mabe tous les secrets ezobima ekomi na poasa moto azodéfendre homosexualité eza biloko moko oyo nzambe azomona ya mabe Sodome na Gomorre po aboma bango nde mabe ekotaka ta mabe koti ti nzambe amoni keno trop c'est trop esengeli bato oyo nayeba na koelimine bango nde Sodome na Gomorre bakufaka ta Noé mpe bakufaka Sodome na Gomorre nzambe abikisa kaka 3 personnes mais eza nango ka famille moko ndako moko donc mutu moko na ta Noé nzambe abikisa kaka 8 personnes eza mpe ndako kaka ya mutu moko donc mutu moko yango nzambe po abikisa meme libota na yo aza na besoin ya bato ebele te mposa nzambe eza ata mibale misato so bosangani koluka ye kati na solo nzambe akotelema nzambe akosala yango la posa nzambe ezali ke makambo ya ebele ya malamu fo esalema na kati ya Congo makambo ya bien bandeko ebele botuna nga ke bolobaki bato mosusu fo baya na Congo bon koya na Congo eza likambo ya nzambe premièrement nga eloko nayebisaki bato ezali ete soki na sagesse o nzambe apesi nga albi mutu na mutu soki exemple oza na Europe oza na Amérique bongisaka mpe na Afrique bongisaka mpe ndako na yo bongisaka mpe makambo na yo ozalaka mpe na biloko na yo na Afrique awo kosomba kaka mapango na poto te okozala nango moko eza mabe te mais yebake epa na yo fo mpe obongisaka eza teke ndenge okenda Europe obosa na Afrique ou bien ndenge okenda Amérique obosa na Afrique un jour okoregrete po makambo ekoya makasi na bapeyi wana kuna ekomi bakote ya kokende ka oke ozongi so mpe oza kuna azala na mayele po 666 ekokweyela kuna do mutu na mutu ozala mayele ozolia bombaka mpe ndamu na ndako kozalaka na bambongo nyonso na banke te système ya bambongo na babanke eza bien te ke mbongo nyonso ka na banke ndambo zala mpe na ndamu na ndako ekosunga yo po ntango badesizio mosusu ekobanda kokweya nzambe akoprotege yo nzambe akosunga yo bible elobi ete un homme sage voit le mal et se cache mutu ya mayele amonaka mabe mpe azobombama comme toza na temps de la fin makambo nyonso Jésus Christ alobaki na Matthieu chapitre 24 verset 1 jusqu'à 8 okomona yango Jésus Christ azo expliquer biso makambo wana lolenge ekoya kolo alobi ke makambo ekozala ebele na kati ya monde entier makambo ya mabe ekokota me bino basantu bozala mayele
abi boza na mokili me bozali ya mokili te na longoli bino na mokili te na prière sacerdotale asalaka yango alobaka makambo ebele abi na mikolo ya suka makambo ekozala mingi mais bato fo bazala maele babi comme Jésus s'en allait au sortie du temple. Ses disciples s'approchèrent pour lui faire montrer. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples virent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et à quel sera le signe de ton événement à la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Car vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs accompagneront et ils se trahiront et haïront les uns les autres. Plusieurs faux serviteurs et faux prophètes seront et ils séduiront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité se sera accrue. La charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir le témoignage à toutes les nations et viendra la fin. Oui, wana omoni vraiment eza esengo makasi pona biso bana na Nzambe toye bango ke tokomi na tamoko ya mabe. Ezali temps oyo mutu na mutu se préparer abi na mikolo wana pasi kozala. Ba malade kozala, banzale kozala, bokoyoka ba guerre, ba président boyoka ni kozala te. Président pays songolo na pays songolo, mutu intel na mutu intel, ba guerre kozala, ba problème kozala makasi, abi ba tremblement de terre e kozala. Donc monde koningana. Siko na lolenge monde koningana wana, mutu na mutu foaza la makasi abatela kondima. Bien-aimé, Jésus-Christ alobinine. Jésus-Christ a dit que kondima na yo esengeli obatela yango parce que kondima ezali eloko motuya kati na biso bandimi na Yesu Masiya. Soki ozali na kondima te yebake obebi na yo. Yebake obebi na yo parce que awazo pese exemple azo bete Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait de regard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adversée. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et je n'ai de regard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Écoutez ce que dit le juge. Je vous dis, il fera trompement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oyoki. Donc kobattre la kondima, yebana kobattre la kondima na yo esika ozali. Ba église ya mabe za mingi, basali ya mabe baza mingi. Lelo osoki ozwi mosali ya bien batela ye. Soki ozwi église ya bien batela kondima na yo, batela église wana. Kangama na yango po lelo pona kozwa basali o bazote ya vérité, baza mingi te. Donc ekosenga na mutu kondima na yo o batela yango oyeba na kotosa kondima na yo. Donc moko na moko tosa kondima na yo
batela yango po ete yango nde kosunga yo na ba épreuve yango nde kosalisa yo na bitumba. En tout cas moko na moko ikampiko kolo ayebaki kolakisa ngai atalisi ngai lola abemoni lola yango bato ebele bakorate yango lola eza na bisengo makasi biloko eza ebele ya bien gloire kolo esukala te azoya mpona kozwa biso. Donc toujours faut bozalaka na esengo ya koyokaka makambo oyo babi affectionnez-vous aux choses qui sont en haut là où le Christ est assis à la droite du Père. Nzambe abike bato basale ya Nzambe ebele balongola mateya ya kozonga Yesu balongola mateya ya repentance yo mwana Nzambe soki côté église bateya kozonga Yesu te bima soki moni yo côté église bateya ka enlèvement te bima bateya ka repentance te bima luka église oyo bazoteya repentance luka église oyo bazoteya retour ya Christ po ete ozala sauvé. En tout cas moko na moko ozolanda message oyo tosa yango parce que kalate Jésus-Christ azoya na banza tozokende na suka ya message na biso pona ko expliquer bino que tao tozali ezata masekite banga Nzambe bikisa vina yo muto asaka na elamba na yo mais âme na yo te âme na yo eza na valeur lo les kitoko makasi kuna batu bakufaka te malade ezalaka te liwe ezalaka te pasi ezalaka te bisengo na bisengo tango Nzambe alakisaka nga ndako na nga na lola na sepelaka makasi na révélation tango ameminga namoni ba ange ebele kozwanga babinda kuno yango namoni yango forme ya quartier na sepelaki na bina ozonga lisina mokilité babisenga fo zonga po bato ebele pe bayoka makambo alakisanga bato basala ba avortement yo salaka ba avortement o etizaka bakisi ya kobaka ba pilule biloko wana nyonso tu soki osalaka yango yebaki efo tika omelaka bakisi ya mabe ozosala makambo ya mabe ba escroquerie ko escroquer bato koyiba biloko ya bato fo senga bolimbisi pe fo zongisa yango oluka basala Nzambe babondela mpona yo osala ba repentance ozwa basi ya bato ozwa mibali ya bato tango malamu yango oyo oyiba biloko ya bato tango malamu yango oyo okosa bato makambo otongaka bato bokabwane koti meme na l'église bokabwane koti na l'église boyokana eza sute basala Nzambe bazali boso bazolinga sous vérité te bazoyokana te eza mabe makasi eza risque pona bato yango ya lelo kondima na yo kotyango likolo ya mtu wa msala Nzambe te tya kondima na yo pa Jésus Christ tya Jésus Christ na première position nde ozala sauvé na banza tozoki na suka na osala prière pona ndeko moko na moko olandi biso moko lelo soki ozali na problème ndimela Yesu akobikisa yo ndimela Yesu akosunga yo yambai loba kolo Yesu na yambio na vina ngai zala mokonzi pe mobikisi na nga limbisa masumu na nga limbisa bomo na nga nasengi yo osunga nga makila Yesu epetola nga makila Yesu esikola ngai nyonso ya mabe ezala mosika na ngai nayibaki biloko ya bato nakozongisa ngo epa ya Nzambe na nzela basali ya Nzambe kolo sunga ngai na kombo na Yesu yawe natiki bana na yo na maboko na yo o baza malade babika na kombo na Yesu o baza na bitumba bazo ba solution o bazolota bandoto mabe na bengana na kombo na Yesu milimo nyonso ya mabe o ezo combattre bana Nzambe na bandako ezala esprit ya ba si o ezo bundisa bato na mokili na bengana yango au nom de Jésus bima ezala mosika tikete loboko no yawe esunga bana na yo sunga moko na kombo na Yesu Kristo amen. Ya solo bien-aimé na lobiete moko na moko olandi biso tomeki ko expliquer bino déjà biloko ebele awa yeba kotosa Nzambe salaka ba jeune esunga yo ba principe wana tozanango tango jeune mingi ekopesa nguya tango ozopesa dimi ya Nzambe ekopambola yo pe na lolo babongisi lo place tango yo ozobanga Nzambe ekosunga yo pe tongenga na kati ya nkembo ya Nzambe tango yo tangaka Bible mingi yango nde ekosaleke ba ennemi pe balonga yo te eza armée spirituelle eza ba arme spirituelle donc tango ozana kati ya vérité ezali bien makasi mikolo na cité Jérusalem toza wana na ba prière tosala toza na 14 jours ya prière yaka ezali côté ya triangle campus soko zoke na campus soko oleki okomi place ya Salma Yalos na sima Salma Yalos nde toza wana ba prière eza de 15h à 18h tozo bondela pe pona bato baka tozo prier pona bato pe baza na vie ya masumu oyebiki osalaki masumu obengi biso premier miracle ezala ka kobongola motema koyamba Yesu na vie nde premier miracle o etikali wana eza ba miracle ya mike
okobika na malade, okobika na problème, eza nango mabete, mais ya motuya obika nde na molimo, nde lobiko solo. Po mutu tango atikaki Nzambe, nde aparte wana Nzambe aboya mutu. Lisumu eza poison kati na vie ya mutu. Nzambe asunga pe apambola moko na moko. Pe question réponse tozo lobela mingi ba question ya batu ba zotuna mingi. Tobike lola ezali esika oyo nkolo abongisi pona basantu. Lola eza mboka o Nzambe abongisa pona bayenge ben. Vie ya paradis ezalaka vie lokola vie o petoza nango awa na mokili. Mais différence nango ezake lola ezalaka mboka moko ya bisengo makasi, ezalaka mboka moko ya kimia makasi, attitude nango batu baza kuna bazalaka kaka batu donc baza ere ya basi pe baza ereze kuna nde mwasi azate mbali azate, donc vie moko ya kitoko. Siko tankolo azo memanga azo lakisa ngai ba vie ya kuna ayebisa ke omoni na kati ya mboka oyo batu banunaka te. Po alakisanga Adana Eve tango ayiko lakisanga Adana Eve ngabi Adana Eve bango nde batu basali masumu lelo oyo soki mokili komi boye eza a cause na bango. Lelo oyo bazana lola pona nini nde a partir wana nkolo Yesu ayiko yebisa ngai habite oyo eza vie nga moko na bongisa pona bango. Vie wana ya mokili ezaki nango ya mokili pamba, mais tant basumukaki na bomelaki bango mpate wana ezalaki lokola elembo ya makila Yesu, do lokola Yesu Masia. Emoni saki de yake kolo Yesu yende molongoli ya masumu ya mokili. Mwana na mpate dona nzela na ye nde masumu ya batu ezo limbisama, mabe ya batu ezo limbisama na nzela ya nkolo Yesu. Do lelo o soki mutu boy kolo Yesu eza pasi po Adam oyo mutu ya kala na Eve basalaki mabe. Do yo mutu olongwa de na présence ya Nzambe à cause ya lisumu ya Adam na Eve. Parce que nde tozawa tobota maka bana ya Nzambe te, mais tokoma kande bana ya Nzambe. Yango na bato ebele babosanaka. Mingi balobaka ngape na za mwana Nzambe. Ngape na za mwana Nzambe. Non, oza mwana Nzambe te. Oza mutu ya Nzambe. Comme Nzambe asala pe banyama, asala pe zamba, asala bandeke, asala bambisi ya mai, asala ba lion, asala ba léopard, asala ba éléphant, asala ba zèbre. Eza biloko ya Nzambe asali. Ndenge moko pe na mutu oyo azangi Yesu, azape lokola mutu nyama. Yango moni kolo Yesu ayebsinga na lola batu baza bien parce que batu wana batosaki nzela nanga. Eloko esali ke bakota eza sacrifice. Kotika masumu eza sacrifice. Parce que exemple eloko yo lingaki osala mobulu osala kindumba elesaka yo, oyibaka elesaka yo, oescroquaka batu elesaka yo, bakisi bonganga ezosunga yo na nzoto. Mais soki otali tango ondimeli Jésus Christ elingo l'accepte ondimi engagement moko ya libela ke ba avantage wana banda kozwa na mokili okozwa ngo lisute ndenge Zacha boyaka. Soki otali na Luc 19 verset 1-8 Zacha ndimaka mabe na ye aboyi tango aboyi yango esalaki ete kolo esalobete celui ici est aussi le fils d'Abraham. Abi oyo pe aza mwana Abraham po asalaki mabe me atubeli. Lolo ezali ezana bandako mususu balakisenga eza vide. Balakisenga bandako mususu eza vide. Balakisenga ke bandako oyo eza vide bakolo nango nanu bayete bamsusu bazana na mkili. Parce que Nzambe nanu azwi bango te, bamsusu bazana kati mission na pia bango mission bazosala. Bazosala msala nanga. Sikona lolo eloko mo esalemaka soki ozana ndako na paradis. Ndako wana epesa maka a partir ya ndenge opesa kadim na yo, a partir ya ndenge ozosunga msala ya Nzambe, a partir ya ndenge otanga ka Bible, a partir ya ndenge osala ba jeune. Donc ewaneza ozotinda ba matériel na paradis. Matériel wana ozotinda yango nde bazotongela yo. Mais soki ozosala eloko te yebeke okozala penza na yanti. Monde entier bakoyeba ke azaki pasteur moyembi mais esika ezate
Combien excuse bolanda nga yao tile lo pesa dinte offrande au pesa te ni action de grâce. Mais ozolanda nga yawa un jour olobo te kolo ngai na raté pourquoi bozwi ya libela o raté parce que o salaki yango te lelo oyo okobanda kopesa ba raison ngai na teyaki mais oteyaki obanda okaba te na banda kobondela mais obanda okaba te pokolo aya kolakisanga ye mokolo yesu namoni mpenza avandi azoyebisangaki mwana na nga bato ebele bakende lifelo mpona kozanga kokaba na kozanga kosunga abitala baorfele baza ebele bato basunga bango te bafemme veuve baza ebele bato basunga bango te yo osunga bato te bolingo eza te 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 à 6 kuna ezolakisa biso ke ata okoyemba okoteya okosala tu mais soki yo osungaka te oza na bolingo te don na lola oza na place moko te na lola ozala na place te mpo ozwa place na lola ezodépendre na ndenge osungaka bato mosusu bazala mpe ozolia bien yo oza na vie ya bien mais quelque part pembe na yo moto moko mpe alala nzala na église bato mosusu bazoya bazofinga bato mosusu tala elamba wana alati banda kolata elamba oyo mikolo nyonso kaka yango na yango tala ye vi na ye pasi na pasi banda kaka boye sapatu wana kaka changeaka te sapatu mobimba esi epasuka non bible elobi ete soki moninga ayoki nzala pesa ye eloko ya kolia sunga meme enemi na yo eza makala ya moto likolo ya mutu na ye mutu na mutu faut comprendre makambo oyo tozoloba awa soki comprendre yango te okobanda komona ka boye mpo lola nga ntango azokende kolo azomema nga azolakisa nga yango abi eza vie ntango na banda olobela bamakambo ebele ke namoni mutu tele na paradis mutu tele na enfer ntango na banda yango na 2016 si je me trompe pas bato ebele babanda okritike mais lelo bomoni makambo nyonso naloba na 2016 ekomi na bato ebele oyoka oyo nga mpe namoni mutu boye nga mpe nzambe amemi ngai me makambo oyo ezalaka te me ntango na banda oloba ngo ebele babanda kotya tembe mpo bomonake biso totikali na biso bato nzambe azaka nzambe azwa lokumu mpo nyonso asalaka ezala mpona lokumu na ye do ezali temps ya maseki te eza temps ya mutu na mutu arespecte nzambe otosa ye osalela ye lolo eza kitoko makasi ntango nkolo azomema ngai azolakisa ngai eza bavile na bavile balakisi nga ndako na nga balakisi nga bato mosusu batasi nga bandako mosusu eza vide babi kuna ezalaka boye soki na lola oza na ndako eke obanda ozwa yango na nzela dim baofrande soki yo kati misala wana okomi komirimire koyimayima bango mpe balexi baange babandi kobuka ndako wana babandi kobuka yango okekuta ndako eza te ebele bakende lifelo mpona kozanga kopesa dime ya nzambe mpona kozanga kotosa basala ya nzambe mpona kozanga kotosa liloba ya nzambe mingi bazokende kosouffrir tonga ya pambo soki oyibi yango okende na kati ya moto lifelo savo ya bato telefone ya bato soki oyibi okende kuna mpo ntango alakisinga meme bato basala baavortement wana nazomona mpe omona bamisusu basenga pardon te pa nzambe na kati ya bana nzambe apesi yo bana peut-être 5 b6 mais aussi osali avortement ya 4 personnes obimisi bana 4 bana wana bazelaka yo kuna okoluka osenge pa nzambe sunganga pardon limbisanga c'est trop tard et puis purgatoire existaka te oyo olingi abenga biso toza na numéro ya biso plus 243 89 98 063 23
plus 243 89 98 063 23. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Bye bye.